lelo na ebike lobby na okola na koma mukolo mwasi aza plus jeune kinga songa na zate na kufi mwasi tanga bala naye non na zoroba na ok so nga ntan na ozalate au bala naye et mutasala problème pepa naye azate pourquoi parce que animaki ngai elle est jeune mandimi ko fana ngai ko soutenir ngai na maladie na ngai na nyoso na ngai ko zo pan mais ngape ko kufa na kufa pe pia kate so na ngai pia ka pe na kufa pia kate na tikira bo men o na tikira na mo bala ko bala un jour asani asala fine so inza makom sanga ko mbena ni so comme ça va 80 ngona ba 100 nzambe kaka nzambe kaka so comme ça va 80 ba 100 ngona nzambe kaka oui moi si elle bosso a 5 divorce ah oh ana poto poto 5 divorce ta on a comme na nzambe de temps il y a 5 divorce oh là et je suis resté comme ça pendant 5 ans 6 ans oh il y a solo ouais, comme ça 6 ans au moins 6 ans tant moi ça keneki 6 ans tika ngamu tamare ngai tana kubala na bali na boti mwana moko comme on est dim kaka mini ta boti su na boti mwana moko comme on est dim la dim ouais la dim mwana mbula oh il a 4 ans bon oui maman nae fara bota a jeune oui fara bota oui alors ngapera bota avant ça autorité aboti mwana dim musala nzambe mayele bele musala nzambe nzambe abatera bango naye na mwana naye Après, je suis comme mal placé de parler pour quelqu'un qu'on n'a pas encore enterré. Paix à son âme. Mais il faut apprendre à dire la vérité. Je n'ai jamais rencontré Dakumuda de toute ma vie. Je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Frère Dakumuda, quand tu dis ça, peut-être pour une longue émission, mais dans ton cœur, on y habite aux Okosa. Ibro setele yamana, kla yamana ndere babosa kayama. Mutakokota nanzela lipamboli na yo, na mbulo yo, mer rouge komemaye. N'avons dans Kofi pour initier dans le monde des ténèbres. Jésus, est-ce que c'est vrai ça? C'était la nuit ou la journée? Jusqu'à me passer Dakumuda au téléphone. Ça s'est fait quand et quel jour? Na papa Kofi peut répondre du son papa. C'est Salamaki Olobi Kaka. Dommage. Celui qu'on appelait Newman est parti. Paix à son âme. Mais Kofi Olomide est vivant chez lui. Demandez-lui. Kofi Olomide a la bombe in Montfleury. D'abord, écoutez. Moi, Dieu ne m'a pas formé dans l'opulence. Frère, Kolanda Kalamba Yozotoni Sabastad Leote Kalamba Inabima ya Lobo. Mabolongo nanga yoyo. Na yobo bukango liboso tata. Come on. Keba na lelela yote. Na mona batu ebele o batangisa nga pinzoli na 2020 na 2021 22 tande ba koma bizengi o mona te to mona. J'annonce encore mutu nyonso oyo akota na nzela lipamboli na yo ali apau lelo na ebike
lobi na okola na okoma mukolo mwasi aza plus jeune que nga songa na zate na kufi mwasi tanga bala na ye non nazoloba na ok soki nga ntango na ozala te aobala na ye et mutu asala problème mpepa na ye aza te pourquoi parce que andimaki ngai elle est jeune mandimi kovaa na ngai kosoutenir ngai na maladie na ngai na nyonso na ngai koza comprendre mais nga mpe kokufa nakufa mpe piaka te esozola na ngai piaka mpe nakufa piaka te naotikela ye bomengo oyo naotikela ye na mobali akobalaka un jour asala nini asala vie na ye soki nzambe akomisa nga na combien d'année soki akomisa biso na ba 80 ngo na ba 100 nzambe kaka nzambe kaka soki akomisa biso na ba 80 ba 100 kuna nzambe kaka oui mwasi ye liboso asengi divorce ah o wana poto asengi divorce divorce tant on a comme na bonzambe de temps il asengi divorce oh là et je suis resté comme ça pendant 5 ans 6 ans oh il y a solo ouais comme ça 6 ans au moins 6 ans tant moi ça keneki 6 ans tikali ngamu tant mara ngai tant na kubala na bali na boti mwana moko comme on est dim kaka mini ta boti su na boti mwana moko comme on est dim la dim ouais la dim mwana wana mbula oh il a 4 ans ah bon oui maman nae fara bota a jeune oui fara bota oui alors ngape na bota avant ça autorité aboti mwana dim musala nzambe mayele bele musala nzambe nzambe awatela bango naye na mwana naye. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.